Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. En tout cas, napesi merci mingi na bandeko obozolanda biso na kati ya mboka ya Stockholm na koloba ke Suède mobimba pe monde mobimba parce que nayebi ke bilile kendeke partout. Lelo eza mukolo o biso tosanganaki pona kobongisa ba programme na biso nde to meseni ya ba femme sage. Na makasi na biso moto kokate kala makasi ya Nzambe. Lokola mois de mars ebengami mois ya ba femme. Yangwana siko to sangana ki lisusu pona kobongisa milulu na biso minene o tokozala nango lisusu na le 31 mars oyo. Bon ba mama nazo pesa bino nyoso ba mbote to komi na mois de mars jour ya mukona biso to fetara une fois par année. Wana ezali journée na biso ezali kwa caché na biso mikolo ya milulu ekoki. Yangwana tozo bengisa bino fête na biso ezali le 31 na à partir de 18h til 20h to na conférence de kona biso lobi pona diabète après sima de to kaboli moi eloko moi ko mettre bozali le bienvenu le 31 bama to senga ki ete pona ko sala ba activité na kati na mboka oyo biso to ponaki to lobela o etali lisusu diabète na kati na mboka ya Suède biso ba femme sage nde to ponaki esenge na biso koyeba mingi to kokika kozala bwete photo zala na avance moko ya vie to ko benga yango net na mboka na biso Congo to lobela makambo na mingi te yango campagne na biso tozo sala yango etali oyo makambo balobi diabète pe lisusu conférence to kozala nango to ko senga na bandeko ba ya ebele tozolo bela likambo o etali santé ba maladi ndenge ni tokoki ko éviter kozala lisusu na kati ya kozanga koyeba yango moni biso lelo ba femme sage na kati nesika oyo to bengami ba femme sage na kati ya Stockholm yango tozolo bake le 31 tozali lisusu na milulu na biso oyo ke toko bengisa bandeko après conférence wana pona ko partager moi muke o tokolia Yangwana to sengi na bandeko na biso boya kaka na salle na biso oboye beli. Bo oyo boya kumskuva ande tokozala wana. Peli susu tokosala lisusu oya bikamwa lisusu na ndenge ke tokolobela oyo etali malade. Merci mingi na bandeko boya ebele. Merci. Na pesi bino mbote ba mama ba papa ba leki ba koko ba onyo sonkolo apesi pema ya ofele na lobi na bino boye. Invitation na biso ezali mukolo le 31 mars ya année 2018 ezali pona kolobela diabète ngai na ekobeta sete na eloko moko ezala langage moko elobaka vaut mieux être sous-alimenté que sous-informé, c'est-à-dire linga ozala kolia malamu te mais ozala bien informé surtout na makamwa santé vraiment ba maladie ekomi kotambola lokola maya komela Likola kozanga koeba, il faut kolia nini, il faut kolamba nini, il faut éviter nini, tozo yebate. Alors biso bato oto utala bamboka oyo information ezalaka pasi, toyo kozwa occasion wana na kati na mboka oyo to profiter. Yo na ngai soki nzama pesio tawana koma na esika oyo le 31 esika nini fête na biso ekozala na salle ya cinquantenaire na côté ya Konskuva po ozo nefiske information koeba okolambela papa nini okolambela bana eloko nini pona ko evitaka ba maladie songolo lokola diabète ezali maladie moko ezanga nango tina mais ezala facilité po batu bazwa yango likola kozanga information ba mama totombola Stockholm elewi ba mama bozolala boya le 31 toyebi ke na moi tozana makambo na messe na pokwa makambo église ezebele après ko sambela botepi biso na mabonde après boye ko longola tamwa ko sepela na baninga po tozala ka mali te mali pe leki vero bana mo mato banana to fete te yango boya ko longola malili wana le 31 bobo sanate droit d'entrée ezali oye ofuti droit d'entrée no sombi biloko ko lia ofele kaka ndenge zalaka
moto osombi masanga na yo olia biloko ndenge biloko kolia kozala agogo ndenge boyebi ba service traité ba na kati to kolamba masanga pe ekozanga te. En tout cas naza mingi koloba bino te boyebi ka sali wana place to za sali ya cinquantenaire o batu nyonso tu bayebi yango tozala kuna. Merci beaucoup. Ba mama nyonso batata betume bokila beno le 31 ya ke jour beto ba mama ya ke journée de la femme beno kuiza beno nyonso samna beto sepela elongo. Vraiment beno zanga ve le 31 beto ke vingila beno tata nyonso an compagnie kentonandi. Vraiment beno nyonso ke kuiza na fête ba mama beno vata ba maputa. Tata kana singezo vuata kikuti ya nlele ya mama ngenge mevuata ou bien kana singezo vuata veste nge mevuata me beno nyosu beno kuiza le 31 beteke tubla dia sana maladie ya diabète beno kuiza conférence ke banda 18h et petit 20h après 20h bitime banda soirée à beto timba zinansuka beno ke soyez les bienvenus. En tout cas boyoki oyo nyoso ba mama na biso balobi comme d'habitude toye lisusu epa na bino bandeko bozomo na biso na bilili le 31 mars. Donc tobandiango le 8 mars ezali journée de la femme. Ba pesi biso lisusu mukolango nzamba permettre lisusu to kokoma na 2018 pardon, le 31 et le 8 mars. Donc nous remercions l'Éternel pour ça et toute femme, oyazali femme na F ya munene eza mukolo na biso. Ozala ya muke, ozala ya mukolo, ozali femme. Donc nzambe a permettre journée oyango toya elongo to bandi liboso nani na conférence sur la diabète. Diabète eza maladie moko oyo ezo boma lokola ezali lokola épidémie. Ezo kota na banzoto na biso sans pour autant esenga kutu ata autorisation. Tozoye bayango te na mapa, tozoye bayango te na maya komela, tozoye bayango te na sukali na biloko nyonso toliaka na o ezo kona na kati ya mabele ezo bimana sukali nango. Alors sucre wana nyonso il faut toyeba comment est-ce qu'il travaille kala banzoto na biso bandeko na ngai na bino toya to sangana elongo to landa conférence wana pe to yoka nini o tokoki ko sala poto batela o ezali nzoto na biso na bokono o ezali ya diabète o ezo boma makasi soki simbi nzoto etika kate. Donc vous êtes le bienvenu pour participer à cette conférence sur la diabète le jour du 31 mars à ce même local que vous connaissez comme d'habitude à Cinquantenaire, là où on a fêté toute le fête, là où on a toujours dansé. Donc à Kungeskova, vous êtes tous le bienvenu. Toute nationalité, vous êtes tous le bienvenu. Parce que la femme, c'est pas seulement la femme congolaise. La femme, c'est la femme du monde. Donc nous tous, nous sommes le bienvenu. Toyoki mukolo wana balobi ke tokobondela pona mboka. Tokoki koboya te kobondela pona mboka. Toko sala tout toko ya pala mboka na biso eza eloko oyo boye biso toko telema pona mboka na biso. Yango wana ke naza kosenga ke toko zana ta oyo basi mususu bakokende pona kobondela. Eza mukolo oyo pe ba séminaire ezali et pa ya masefora pe séminaire ezali toko sala nyonso eza pona lokumu ya mboka séminaire tozo bondela pe pona mboka pe lisusu pe toko linga ke batu nyonso biso ba congolais nyonso après ko bondela pona mboka après ko zana séminaire et pa masefora biso nyonso pe to sangana lisusu pona likambo o etali diabète na banzoto na biso toyeba. Merci. Sen vi kan prata lite på svenska. Jag tror att det kommer bli lite franska på min svenska. Vi välkomnar alla kvinnor på den här datum 31 mars att komma fira med oss kvinnors dag. Så den där dagen vi har också en konferens som vi kommer prata om. Så i den där kommer vi prata om diabetes. Alltså det är jättesvårt faktiskt. Vi vet inte varifrån det kommer, hur vi får den i kroppen, hur det hamnar i våran, hur det hamnar inom oss. Så vi måste kunna veta, vi måste kunna prata och få lite informationen. Det är jätteviktigt mina kära, det är jätteviktigt mina brorsor, det är jätteviktigt mina mammor, mina pappa. Så ni måste kunna komma och lyssna på den här kvinnan som ska prata med oss, som ska förklara till oss vad som gäller diabetes. Så ni är allihopa välkommen i den här samma lokalen som vi brukar fira den här kvinnors dag den 8 mars. Så vi ber er. Så för att kunna fira kvinnor, alla ska klä sig på afrikanska kläder. Så pappa, om du vill fira med din kvinna, så
den daar dagen. Du kan stödja henne och klä på dig på den där tyg också. Le pagne, comme nous appelons en français, liputa, ndenge tobinga kango, na lingala. Na sengi na yo mama, surtout mama. Nde mutoza na base parce que yo soko telemi ndako mumbape etelemi okosunga libota na yo okosunga voisin na yo okosunga mobali na yo okosunga bala na yo na biliali ezanga zanga tina ya ona sengi na yo mama nazo betela seto zo landa ngai partout siko kozala surtout na kati ya Stockholm oza le bienvenu le 31 mars. Bye. Mama lata liputa na yo, mama lata tissu na yo ya liputa na ndenge olingeli. Papa, sunga mama lata yo soki costume ya liputa, soki chemise ya liputa, soki ya ndenge nini, toko sepela biso nyoso. Droit d'entrée na biso est à 150 couronnes. Na 150 couronnes, tu vas manger free. Vi betola 150 i entrée. O podenda 150 de comme eten som du vill, det kommer finnas mat på bordet, du tar maten du äter som du vill, men à boire et d'autres choses sur le prix. Donc, mes frères, mes sœurs, bande konangai, batunyo soboya, yakomela eza yakosomba, yakolia ezali free comme d'habitude, mais porte nabiso 150 parce que mbongo wana nyoso eza na misala oyo ekosunga. Nzambe apambola bino bisika bazali, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que min Gud välsigna dan i Så vi tackar och vi säger välkommen den 31 mars från klockan 18 till dagen efter. Välkommen le passage. Mingi pona bomoko ya mboka ndenge toyebi biso nyonso. Bomoko ya mboka oyo elakisaka bilili partout na kati ya monde oyo. Bomoko ya mboka oyo esalaka ete ata kutu ozalaki te me okosala lokola ozalaki na kati ya bilili. Yango na tango wana na bengi bino bandeko tango nyonso bomoko ya mboka yango biso toponi. Kozonga na biso banda kunsambe yo ozwa lokumu. Papa tika programme oyo yo oza na biso lokola alpha. Peli susu mokolango nsambe yo opekisa nyonso o ezali aba desordre. Nsambe to tiki nyonso na maboko na yo po na tango oyo molimo santu na yo ozo kamba biso. Nyonso tokolamba nsambe epambola mana kombo no Yesu Masia. Nyonso pe batu bakomela epambola mana kombo no Yesu Masia. Programme na biso nsambe otia amour pe kimia na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.